Charme na ye protéger kanga lokola lichombe na couveuse. Okomisi na lokola rescapa naufrage Titanic. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Téléfortifia de mon corps en cas de rechute. Alima kana bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumi ya suaye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé oh mon amour. Merci Gisele Umba Diamant Noir. Bonjour et bienvenue sur Diamant Noir TV, votre antenne de la liberté d'expression avec Boyebi Gisele Umba na bino servante. Makambo RDC zo sa mutu pasi. If Genda Boyebi ndeni makambo RDC zo sa biso penza mutu pasi. Gislem Masamba bobongisela biso pena ba caméra parce que balanda Diamant Noir. Maître Churamboma tina États-Unis partout esika balanda biso balobi. Maître Churamboma lekisi bonjour. Bonjour Diamant maman Diamant no aigle. Mais on a mon bien aigle de la presse. Qu'est-ce que tu n'as pas eu l'accident? Bah oui, bah ébi déjà sur moi bah tout l'année après et ça les bah moi passe aigle. Merci mingina bandeko soit congolais bazo landa biso de partout baza na 100 congolais partout dans le monde. Bah baza na pasi, na baza na bisengo, na bazo mériter te maltraitance, bah répression, bah représailles. Nous surtout on a ba congolais baza partout. Nazo pesa bino mbote, nazo zana bino ensemble. Nabo sanité maman de 5. Carmelia, Christivi Mboma, Melvin Mboma na Luanda, Denisa na Paris, naza très bien. Bah oui, comme kisi na yo parce que oui que na Diamant Noir to ngama bangi bilete mais so bandi kara kuma wanzi, ba tous ba bien déjà. Ça la moi bien maman. Toza awa na kata mukili o toza ka mibale. Ndenge to vana mukili ba to mi sa tute. To la ka mwasi na mobali le to tondisa mukili o. Siko soki yo lobi malamu na yete ya muninga o azosa yela yo. Mabe siko roloba su ya nani. Pour après waliwa. Maman de 5 ndé to lobi. Il faut le baraper à héros d'Alombe. Ah, héros d'Alombe, tu as un peu sur mbote. Donc Diamant Noir a pesi mbote pekak. Donc les lots tolobi makamba RDC tolobi là. En tout cas, bo vanda pour l'an d'émission, ndenge tolobi ana Churamboma strolem promo fanda na kiti otala maître Churamboma makamnini oyo alinga ebisa biso sikoyo bino nyonso tuna bozino ya tuka bofanda wana na kiti to bandi maître Churamboma obi ki tension eza na RDC eza penza makasi lelo est-ce que yebi tension ezalaka déjà depuis 1960 ozalaka déjà na tension et ko ça grave nde makasi à partir ya Félix Tshisekedi Tshilombo nde tension ko koma susu oyo batu nyonso ba comprendre ndenge Congo etambola ezalaki nango ba tension normale ezalaki na ba couverture excuse ba kamebele mais avec l'homme actuel oyo Kabila Fabrika qui passe à la présidence de la République ndeto yo komona makambo nyonso to misère comme nango ouvert bato komona passe nyonso tout balingi to lobate problème eza na Congo sérieusement et puis nazo avertir bandeko nanga bazo landa ngai na yebi ke ezo sala bango passe bi pona nazo loba on dirait naza na problème moko na tribu songolo non mais on to tout non na katia merci maman to bandi likamba liboso bi ke to bandaka na ona parce que likamba destitution à Félix Tshisekedi oyo to moni lelo Martin Fayulu ba sangana ki balobi ki akomi muta FCC ndenge to moni bandeko be bazo tomboka asengi na parlement na Sénat ba sangana ba se réunir pour na kosani ko destituer Félix parce que a violé constitution selon bango maître Churamboma. Je crois que yango na yebisa ki que place nga nazala ki na bato to soutenir les candidats malheureux Félix Tshisekedi Tshilombo l'erreur na bango yango ce que balobi likambu bazaka première ya kochango na ba profil ya kofinga OK l'élection ezalaki bongote est-ce que tous ala pena ba congolais ou baza sincère est-ce que ndenge Martin Fayulu alobi phrase wana na Théodore Ngoy ndembala moko ba destituer président de la République selon bango ezaka bongo parce que Martin Fayulu a poids oui que Martin a poids sur le bilikambo sikoyo pona ni ba ko benga Martin Fayulu muta FCC muta liboso ya FCC ezande Félix Tshisekedi Tshilombo maman na répéter ka phrase oyo 1001 fois na kozanga ko répéter yango te bakendaki na Genève na bandeko na bango nyonso tout président bango balobi que Martin Fayulu aza traître Martin pour moi naza muta SIDT naza muta Martin Fayulu te mais nazo lo ba droit pour ba congolais ba comprendre parce qu'il faut tout élever débat to zonga na CT ka chaque fois lokola 18 heures débat lokuta to élever débat Martin Fayulu candidat na bango ndalo ba ke les changements ezalaki ye candidat na bango
nde bake ko sala faci vite batiki baninga tangu batika baninga tangu bakenda ko sala faci vite kasi bakaya na Kabila siko na bango na ye na naza privé mutakabila nani o chaque jour oyo ngana bit alika moi lelo ba congolais ba kopesa nga raison hein bit pourquoi na boy ko soni Félix Tshisekedi pourquoi na longwe pourquoi na kotika la koloba yango c'était grâce à makambo lelo ba comment comprendre tangu naza koloba que c'est lui le vrai kabiliste dauphin za ki koto biso to yebaki makambo ba mona lelo ba comment comprendre yango ba ko traiter Martin Fayulu aujourd'hui il y a traître mais le vrai traître était le premier traître c'est Félix Tshisekedi parce que c'est lui qui a accepté l'inacceptable comme Jean-Pierre Bemba il avait accepté auparavant. C'est le même processus. Mais parce qu'il va le dire que ceux qui les lots, au cas où va destituer Félix, directement pouvoir écouter na FCC. Parce que Tambwe Mwamba Moutazali président Sénat. Déjà na FCC. Parlement est à FCC. Député Nyoso, gouverneur Nyoso, il y a ville province à Kinshasa, et ça bat à FCC. Et Kozonga to ezalakande kuna. Si comment que ça va du théâtre au Teponani. C'est théâtre de toutes pièces. Et ça, quand on a beaucoup de FCC, il et pas Kabila et Atola, il y a dirigé ma camion surtout. Il n'y a rien au et le est déplacé. C'est lui qui a passé les relais. Combat Bundaki, comité na essoufflement na bango. Kabila très intelligent qui a zala qui a donné le rôle à Zoba, comme Moutalo Bakate, bazakana premier belé. Il a passé les relais Félix Tshisekedi, il y a le problème. Bango nous doit faire partie de l'Europe. Fayulu. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Mbouissa Nyamwisi, Matungulu, Mouibe Moussousa Mouzito, Atonga 500 Dakwana. Mais il fait partie de FCC. Est-ce que vous avez dit FCC? La Mouka pesa na FCC. Mais la Mouka Moutasala Ngonan. Mais c'est pas de que la Mouka Moutapesa Kombo, la Mouka Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui a donné le nom de la Mouka. Kasi Mouto a pesa Kombo. Ce qu'on a travaillé na Kabila. Siko bango balé baza banane et le comment donc bis oyo bango ba bombela ki biso ba congolais ezaki ne lamuka ba yebaki ke le koleke be congolais ko lamuka akoko tomboka il faut to tchad do liprani lamuka ba ba kase to comprendre des systèmes to contourner ngote o que les a polele na lamuka na cash na FCC na fativite nyo soto ya Kabila donc on est revenu tout bas mais problème na biso ezaka si churamboma ceux qui les lokasi Likambongo et salami bongo pour peuple congolais azar besoin yeba destitution to ebike tant monsieur zamonte mais ceux qui au cas où salami donc ba peuple congolais bandima na bango que pouvoir raison parce que le congolais o yazolanda nga yo na ye kuna no azakuna est-ce que yebite que ba destituer Félix ba destituer yetre déjà Kabila zalakane kaka donc arozonga te azala ko la muta existe kana ye déjà bo se pour pamba et ça tout un système ezo matawana mama bo o ezo baluka wana ba ko destituer ye pour ba kena donc et ça impossible pour ba comme un aboutissement wana mais moi c'est que ça m'a étonné na moni ndenge bandeko ya PPRD et ya IDPS en général na on est to comme na combat moko ba congolais nyoso contre tribu ya baluba ba est-ce que c'est ngana lo bandengo wana ba congolais nyo surtout ya ba tribu nyo surtout on dit dans la bagarre focalisée maintenant contre baluba po bandeko langa baluba na ba taliban ba lingi mutalo ba contre Félix Tshisekedi na biso to soutenir que to mona mabe ba mona to kanga munoko mais c'est inacceptable bongo démocratie ngo eza wapi donc et comme bitumba soko ko meko lo makambo contre Tshisekedi olé ba congolais musuba tomboka omoni tribu moko mama tala ba profil oye fingile lo Fayulu makasi okomona nyonso baza baluba na tshebino en défi okomona soko moni moko okomona oya pesa ki majoana na famille présidentielle bazolia déjà baza na ba mine baza bien bazofinga kaka ba opposant mais dis-moi un peu pays ni toza bongo donc toza mais maintenant c'est guerre est ouverte ba peuple congolais nyonso face na tribu ya baluba comme ça kende bien parce que beba c'était mais qu'est-ce que tu dois pas OK na ngona je crois makamusu il faut répondre coup sur coup ngana na vana batuana na salaki na bango ceux qui vont faire reculer bango to ba reculer mais maman yo ko ndima président de la république atele mpena na tribune azofinga ba congolais ba nyangala kata ozoko sana phrase wana et puis même pas Félix Tshisekedi congolais afinga ba nyangala kata wana bazula ndanga ba yebi batu ba finga ba nyangala kata wana ce sont pas que des baluba afinga tribune surtout est-ce que c'est normal afingi ba bandeko bazo bunda pona mboka ofingi bango ba kombantaba c'est les mêmes phrases toujours les lorsque bozo le tribalisme mais les vrais tribal bandeko nanga wana kasaite o nazolo bango ba tribalisme bazo mi kosa pona ni ba tamanasima
Tout ça n'a pas passé, maman. Si quoi, yo, ozobo ya tribalisme, on va phrase mais pas nabino. Moi, je crois que Martin Fayol nous peut dire, Todongo, Azan a raison. Mais yango tende comité de Kambé Salama, Negebiro, ozo kanisa. Bon, évitez que Todongo. La Mouka, Mike Mukebai, Azali quand même parmi Batouya. Il y a la Mouka, Azapé d'accord, na, les Camerounais qui hésitent. Mike Mukebai, Nassi na Ebisayo. Mike Mukebai, Papa Molière. O muso ezaka o muso azaka tomboka Daniel Saf so ba memi bato wana nyonso tuna ba lobi bazaka ba parlementaire so toke na bango aux États-Unis na parlement États-Unis ce sont des maçons, des menuisiers, des pêcheurs o so na parlementaire wana te yo so mona comportement na bango même o mususu papa o mususu mutula biso mususu nani o nzeto mikie o ya koma pe député nani Eliezer bango yo so no mona bazana ba pêcheur. Ce ne sont pas des députés. Parce qu'un député, si vous avez un poteau, vous avez un Allemagne, vous avez en Suisse, en Londres, le rôle de député, c'est comment on va ça là? Non, c'est le rôle là-bas. Nous n'avons pas de députés. Ce sont. Et ça, c'est ce que yo. Nabatu moko mona IDP s'engage ba ventiler mba tente moko boye bazanga na kisasa basangisi batu ebele batata ba pesa ngo politique ba batanga politique ah Ruberwa malgré balo bakaza Rwanda mabenga bango ba illettré politique asa na raison parler de Ruberwa Churambo ma vraiment to kota mbamwe pa Ruberwa lelo to moni tension ezali entre Ruberwa na Gilbert Kankonde ou azali ministre intérieur. Parce que les lots Ruberwa azo senga na banza yo momoni afundi même azo Gilbert afundi même Ruberwa parce que yazo senga ba pesa recensement o ezo le kamarambo zo le kana est kuna ya lingi yende mutasala ngome to yebi bien que na mboka na biso makambo etali recensement ezalaka likambo ya ministre intérieur mais est-ce que siko ba peuple congolais ba tuni ndenge ba ndenge tout le monde aloba ki Ruberwa za Rwanda est-ce que ça moyen o azo luka balkanisation kuna te Félix Tshisekedi mutaibi makambo nyonso ye mutape si passe oil mais bozo ke na bino musika pourquoi bozo linga boko koloba vérité te boza ba journaliste maman oza aigle pour l'instant oza maman oyo ba toazo landa makasi ozo porter oui une parole publique donc yeba ke c'est Félix Tshisekedi muta osala makambo ayebi na yeke suka Ruberwa muta ko poste wana ayebi na yeke ba kotika la ko sala yango te ayebi mais Gilbert pas mutakashi kasi bango nyonso bongo kashi yo ça le Félix pour yo le beza Félix mais Félix a rotinda parce que Gilbert azali mutakashi la moko na kashi na kasi yango na Félix Tshisekedi na Kabila obosa naka yo ka ezaka mutu moko bango nyonso e ko sala mate maman ambassadeur rwandais alobi ngai na congolais nyonso azawa mutu mo azana capacité ko bengana na Congo azate toi tu peux accepter ça eleka na mboka ni eleka ka na Congo tout ça déjà vendu mutateka biso Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, boka mona binote Ruberwa ko poste on mona tisuka malonda kenda. Malondo ba misu bazati leo na kati hôpital ba buka na makolo ba misu bazo masasi et traverser maman moko boy. Ba lo bakaso malonda. Mais yo na za maintenite. Tala bino zo saka na système on zo sabino. Tala ba congolais yango na lobi faut coup sur coup. So bozo kanisa Félix Tshisekedi ko sala likamoko tout est déjà schématisé. Et loko sikezate. Et ko sala manenge bazo loba. Malonda ko sala wana, Ruberwa ko zonga wana et loko mo ko sala mate. Et Félix c'est ses limites. Ba yebi sage ako franchir ba ligne mususu tepo ayebi ke bato ba pesa pouvoir ba yebi so ko suka aw ayebi. Donc nenga za wana to eza lokola bozo pesa mutu importance ya za na ngote. C'est ce que nous faisons. Yo ndimi ke ye Ruberwa doit toujours yemta sa responsabilité. Marokoti la biso suba. Basi ba kota déjà maman. Kasa ko bakisa. Oyebi tango lobi bo esalinga pasi na moni bana école primaire. Balinga ba présenter examen d'état na province ba violer bango ba misu ba bomi bango na Ituri hein siko yebisa ngai premier dame ya biso ba chela biso makela na ya sika place ya ko kende ko bana wana ko pesa bango soutien za kunati ya linga ke rezo bana ba Rwanda pona ni origine po yetanga akomaki premier dame le voyage na liboso Rwanda akezo bana oyo ba soi-disant ya massacre ya Rwanda yo congolaise na bango likamunini sikoyo tochango entre parenthèses bande kwazo landangai bo siko lelo bana ba congolais baza victime ba élève ba étudiant okete ponani aleka na émission na Kinshasa na Kindu kuna lobi que asala ngo isika moko te azwa bana wana te eza na ngo ba rumeur asala aloba ki azoken alinga ki akende kolokola alinga ki akende pe na Ituri leo to sepela. Et aussi la biso beto comprendre que et d'ailleurs il faut que justifier na ba salaire na bango na makambo ba salaire ba misala wana au mona ke bazo utiliser mbongo ba contribuable mbongo l'état ba salaire parce que to fota bango te baza na salaire te mbongo ba sala makambo et ça rôle na bango te et ça rôle ministre face à la sociale occupé makambo wana ali maman moko ko mosala ngo bo betele maboko
Congo est un problème sérieux. Vraiment, maître Chourambo Matoza, toujours na eu en tout cas, na eu des tensions, maramba RDC, et zo pesa ba peuple congolais, surtout pas si moi na nyoso Congo, alingi alia malamu, azala malamu, pour mboke ke liboso. Hein, na kosi te Gislin, Masamba, est-ce que na kosi, diamant aura kosi raté, mais. Na si, si te. Pardon, quand te mais, moi, les phases morobo. Yé Félix a kosi abiso le bagio, na que nous ça la quartier général na ngawa. Mais toujours yo quoi. Alors que ça quartier général c'est na Esakenda. Alors baki na S le bis na za près ceux qui na ko kufa pour na bino na ko kufa. Avant la kisa ça na oya, dans la santé de la champagne. Na jiwana achene care. Na ba conseiller na ba chebe care ba do mela. Place à bateau yo pesa ki bango promesse que no kufa la. Zonga kunat. Soko za président solo beno d'assurer. Zonga kunat on dimayo. Boya ko chabiso makel et puis je lance un grand défi pour na ba congolais. Yozolanda ngai Rolanda image yozolanda nga ndako na mwasi no na bana na ye kuna na bino subo vandi soki pendo lobike mboke bongi na pesi exemple bangolais tangu Eduardo na Savimbi ba makambesila ki bangolais so bazongisa mikanda awa na préfecture na biso tozana ba preuve bazonga ngola ti lo ba yawa te yo na ye kuna bimboke bongi béton tout est bien zonga kisata tondi mal mais ngana yambe président UDPS na auto yambe ya France a lobi que oui, bien, madame président Chim n'a pas essayé de passant. Alors, total à titre décembre, avant qu'il y ait décembre, tout le monde a pas de changement. Ils ont qui ne malé malembe. Mais il y a il y a un poto, bah que nous taillons la ça, il y a aussi un poto. Parce que tout est bien. Mais il y a qui n'a qui ça que nous taillons la ça. Bateau aux autres n'ganga ba kombo wana. Mais bateau n'ganga kombo wana muto Félix Agumbela qui chemise nantele. Pour na mbonga bata France, ye wana. Eh, nabi président UDPS. Ah, tout ça na président ça fait na biso mo za na Sarcelle. Oui. À part hier présent. Président Alexandre après Zara. Na écouté maman comment ngana za mta IDPS te. Na ko makamon ngana osu. To kangi parenthèse Félix, ngana za na makamon IDPS, bo IDPS PC kufa nango. Ce sont des oubliés. IDPS c'est ya zona no pouvoir na IDPS. Bon boyo question de temps ba makamon ngona. Ba pesa preuve que Félix a zoa pouvoir na IDPS. Est-ce que machine a voté comment il a Ituri? Est-ce que comment il a Bunya? Et comment il a Butembo? Est-ce que comment il a Bakasumbalé? C'est bon abima président ndeni. Il faut pas na honte ko lo makamon. Ils a soni ba congolais si ba yebi. Moi, je crois que bazo comprendre des communications T. Et là, comment ils ont avancé T. Faites pression à votre candidat. Ah, attends, Macron, ça, la maga, même Bozana Kana, il faut faire pression. Boyete. Yo, le bagi na biso boy. Pour que, comme malgré réalité, ya boy. C'est ça. Ce qui vous avez dit, tu peux si nano. Que nous pèse on a dit ça. Zongi sa mukan. Na pèse bino défi. Maman, papa, moi sinon on a le bagamingi nandao. Na mubayi no a le bagamingi ya le big mboke bongi. Tongo moko la musée qui est na préfecture bozong sa mukanda zobana école belge za na kisasa école français ya suisse za na kisasa boke na kisasa ndi mabino bolandi abina mboke bongi soki ti ale makele sili boko sakbate mboke bongi yo vai na poto zolia hamburger mboke bongi mizongi sa mukanda neti bangole basalaki to ko betira no maboto mona ke bongi tant que bongi te sozole kana TV ngade de mangobo ah obi ke mettre tu mo kandele ke makazi mais tout na sous tout ça diamano limba te po mitune le kebeli na ebisa ibango na lobi tout na mettre Chourambo mamale malembe mais tout moni ndeko moko ebisinga i corner makani a lobi que Chourambo ma olobi mingi parce que ozo balika moko zo dénoncer yo za na kanda na yo eza contre Félix au lieu que kanda no ezande mboke zo mona pasi mais yo kanda no eza parce que poste wana tout na déjà question mais to bandeli sous abi ozo quitter ala muluba. Mais est-ce que ce que on même na luba to biso to luba mamboka muto tu na question ndengona pourquoi faut ça muluba ba congolais po ba to congolais ba si ba comprendre que ceux qui pour na poste na za mieux placé mamusu lelo na za pe na place ba ndeko na baza kuna ba banani ba o baza na marché kuna mamusu na za kuna na sport kuna ngana zala un grand mutusu na kata sport kuna ceux qui pona yango de ceux qui pona yango na ministère nyo se zawana ba conseiller na bato bazakuna la plupart et puis aza obi ke mutola tuni question na bande ko na ngai mais ba conseiller nyo so bazana présidence kuna ah na poto baza osani muto osa l'échafaudage comme conseiller président tela bato mimi na présidence ba échafaudaire bata sécurité bata préparation de commande bato livraison encore kuna ndé kusika ya banda na livraison bango bazana présidence kuna ba osala nini bozo so expert Mamsou ya matière mine boche mutado sa livraison boze la ni livre boze la ba ko livrer binoni na ministère ya budget boche mutado ko benda ne singa wana poto bo s'attendre nini voilà le Congo de demain siko mutane ngona zomona ceux qui pona poste yebisa za la tranquille ceux qui pona poste na ko za la makasi ko leka bango même avant bango
Vous comprenez position nous vous attaquer Vital Kamerhe ou attaquer sous na précédente émission ba finga kana ni nani te pour nazo kene déjà ma pour nazo comprendre na yebi déjà na si na comprendre ndongo fonctionner ole na tiko kendenga na kena yo pour yebi ko suka wana o atterrir Vital Kamerhe zawa babi oyo fayu la les coup d'état constitutionnel bongo muto bango ba condamné 20 ans azawa na prison. Non, je suis en prison. Je suis en prison. Tout le monde qui est en prison. Tu es en prison. Au moins, théâtre dans le Nabino. Et nous allons plus tard. Pour nous accepter que Félix Tshisekedi est incapable, un président de tout, responsable de rien. C'est-à-dire quand ça est président, comme président, comme président. Mais la responsabilité à tel inzakanezate. Bana tolito lo bapé bana classe bazo sala examen d'état déjà les 7 awa na Kinshasa mais est-ce que le bon gars traité président de la République boy Roger Lumbala a essayé biso président de la République on a zata na diplôme ta tangate Roger Lumbala c'est na classe nazo kende po nazo ngapo mbisi banda ko pola na mutu po soko moni mutu eza malamu te na sepe kozala bien te yozo ke no tuna bana wana mais Roger Lumbala esaki biso ke Félix atanga te azata na diplôme te même na école belge sika lo bakatanga na été kasi yim taza présente papa nani vena ngai nani wa mulu wana muluba vena ngai nani o musu Chibala alobi Félix aza inapte intellectuel tout ça in tête du pays yozo tuna bana to bayino na likolo vena wana ba phrase na bango ngate ponga na wa développer sima ah Gisèle Lumba une question tout ninga sekisinga mais libos mutu eza malamu te se bokoluka ya malamu ndenge certes malgré on dise les choses mais faut to loba pe makamususu automoni moi moki ko en avancer lingo loba nenga loba ki école gratuité pardon la gratuité de l'école wana et ça là qui quand même aime pas quand même sikoyo c'est la fin qui justifie les moyens suki wa alobaki likambo ya monaki ayebaki mama na likambo nango te papa Mzee Laurent Désiré Kabila pas la gafo na Sainte-Thérèse bato bazana idée wana biso ozalaki déjà les ran bato so totalanga balobaka ba ofinga nga mikolo ya mike wana bazaki na mona bandako ba olesa bango na bandako wana biso zo bunda déjà pour na changu to kanga ba rebelle ba deso de kuna ba rebelle to kanga bango na minduki wana yo zana ndako ovando za mwana palais alobaki ola loba je vais diminuer le chômage alobi je vais chasser le chômage ba collaborateur ba tala image wana bazon habité ko chasser c'est un peu dit il faut ba diminuer aya ko bong sa phrase yé pas aki na vitesse à koloba parce que amemaki d'abord ba ventiler la carte présidente ba yebisi ka basali makambo mbao et puis makambo nyoso zo ba wana Félix Tshisekedi ya yete eza makambo ya nini ya fachi vite ya yena Vital Kamerhe plan moni wana yé moko te potile la ko koloba soute pour makambo so sala ya yete zaki ya bango mibale siko tellement basali biso film wana mo ba avancer ezati yango mo tozongi dans la merde. Mais Churambo Malika Mbouté bana classe de qui ba bongisa toujours en tout cas mais tu que ministre et enseignement zawana tom soir au mamba classe parce que Churambo mangam na tuna ba question pardon makambozo le kana kingabo to mona qui comme que ben Félix atindi bato akomotinda ba groupe ba sala ba groupe voilà na aigle na le mikolo mabe au moniga ndenge PPRD azaka na milice na yo ba Francis Kalombo atikala ko sala pour Francis Kalombo ba créer ba milice a PPRD wana na ba rimaji ye pa moni ke funa zala na bango yango moni ba créer yango na kingabo ya bango sikoyo nga nazo tuna yo lobi na ngena mboka na batu bandeko na bazola na obike tozaka na président de la République azaka na force armée congolais azaka na la police nationale azaka même na la police ya proximité na bité so bazaka ma belé siko intention na yeza nini na milice wana et puis tous les milices wana résisté batu bandeko na nga pinjeu bandeko na nga baluba siko yebisa nga bazo préparer netini na Congo yango na yebisi bango on va faire un très grande attention na Congo parce que to bunda ba congolais nyoso face na tribu pour bazo mi préparer bino ko be panza na mboke zo beba wana so ko mais kasi ndenge bango bali to beba yango wana mama toza déjà na premier ya PPRD asala milice wana toza na kuluna toza na ba enfant de riz toza na batu ba malnutrition ezali yo ke bakisation loko ndengo na po bakisani likolo mais en attendant armée ezali la police ezali ba service ezebele wana osukona likanisi ya mutu te il faut ta na likanisi nezani
bako sakala te yete mais eza lokola président eza lokola neto mona na kati ya mouvement ya ba musicien soko moni porte-parole azo finga batu automatiquement euti pas président boko sa te pour président lokola za bangala benga ba faible batu ma ko réagir te yango mona batinda ka batu ya ko finga ka batu po yemo ko lo malobo ko tinda batu te pour un vrai monter faut se fascimer yango mona esala manengo na approve atindi batu ba salango mais le ko eza déjà repéré boy je ne crois pas que ça en effet tout ça n'a besoin te. Maman moko apesaki yo mbote en tout cas za maman mobundeli mboka lobi alinga pe mettre Churamboma mingi mais pourquoi aux attaquer maman Christine abi pourquoi mettre Churamboma zo attaquer sous ba bundeli mboka est-ce que okoko expliquer mu qu'est-ce que zo attaquer bango to ezande non maman Christine apesi mbote ben alinga ko mais abunga boye pona nini mais évidemment tout ne pas maman c'est mai maman Christine okokande ba flèche au bima pour niveau ton nika qui y maman moko dans ma politique makasi boy kaka moi flèche mi ça tout ka soit ya ba dape ya côté la biso équipe ici boy maman mbote belé non nazo linga toza na bandimi toza na ba combattant vrai ba combattant ba guide parce que ceux qui tovani na combat il y a des corrompus baza trop ba corrompa bango déjà donc finga ki na oti bango bazo comprendre te que nga nazo lo bana mo nga na utaki na ngambo wana nazo pesa bango exemple na éviter ceux qui congolais azo linga comprendre exemple ya ndenge nini tozalaki na batu oyo bazali ko bunda na bino mais bazo faire partir na biso na France awa na Londres na Allemagne partout bazali to benga ngo ba agent double mamusu ya éviter na peso ce ko ndenge leka agent double azana bino mazape na bango. Donc ce que bino lobi makambo ya ebisi biso que non batu wana ba osala itinéraire boye lelo ko zala boye bon moi na makambo musu ya yeta pesi bino empêchement te na obela be moi ça na problème ya ça pesa ki déjà plan nyo surtout siko boza na bango ebele pa bato bino ko benga combattant yango na lingi te to longwa na ngai to koma na ba guide bato baza na souci ya mboka d'ivre pona akoko ndima nzala akoko ndima pasi akoko ndima pasi nyo seko ya ye mais avant na ndenge wana donc il est frère Serge ça bien. Oui. Mais même dans le bac déjà faut pas guider bazala na pesi mbote ndeko nanga Serge mbote arata poison. Les seuls jeunes arata poison na pote wana mbote belende ndeko nanga Serge. Il faut tout bazate yebisanga siko na ba combattant nano ko mona koza la guide. Non tu na question. Merci bino za ka ndengo wana. Mais romona basé belete. Oyo soko pesi ata 100,000 akimi. Asombi jeep asombi lupango ngala za danger ya mabosani ke azala ki combattant pe asa combattant bo peseka ndamba mbongo boy mama na ngaye nde bo ba buso yango moni tellement bazana mbongo te yango mukolo mbongo zo corrompre bango ba pesa bango directement zo changer camp natanga ba kombote yo moko yeba ndeko na biso to bundana bango ensemble ba sala ba opération minene leo bazana biso soute bazana ba peuple le soute nenga nazana camp c'est que yango nazo linga bango te ba kosa kabino te au nom du combat mais elingolo bate bazate ba misu batikali constat bazali banda makamuna ye azoke malem beti lelo. Merci na balandino surtout en tout cas to kompena ko chité na biso to ke ko silisa pona Churamboma mesila te ba question ko zalaka makamboze belé tangu lelo zotala penza situation ezoli kana RDC en général situation actuelle ya RDC est-ce que ozomona avancement zozala to tozoke sous na rodinda makasko tozongi en arrière de 70 ans maman tozongi en arrière yango nazo sabino guerre tribale ezo linge kota oyo ba congolais bosa tokozala face contre tous les peuples congolais na tribu moko boya bientôt nazo lo bana bino makambo bazo mona mundo dolma metanga e bando kokisama potangu déjà bazo préparer ba milice na bango awa na poto bazo préparer ba Facebook e finga ka bato e ba profil wana ebele bazo préparer nini bakota ke bino mais bino bokozala bolela kate yango moni ezala ngo nazo pesa NT mais bataba ndunduer mona yeba raté bazaka na yebi forme na bango ndenge ba na yebi ti ya molele wana na ete so irasone gozonga lisusu motuna asuka maître Churamboma ezali likambu ya Kagame oyo ezali président ya Rwanda to moni peuple bato belé batina ba réseaux sociaux ki Kagame akufaki mais lelo ba média na bango elobaki yango to moni média ya côté ya opposition ya Rwanda balobi que Kagame akufi mais to question na biso ezabwe est-ce que lelo ce qui Kagame akufi ezali na impact moko négatif na o ezali RDC to ezali na impact moko positif na RDC na biso bon en soi vraiment neti ngai kokufa ya moto déjà toko tuninga likamba Kagame sekisinga makasi oyebi ke Kagame wana banda Kabila fanda 18 ans na pouvoir na ino na mona Kagame na kisasa te
na yeko mona kamanga binakisa ka tant Félix Tshisekedi akoma président et puis to betela e maboko na stade azani ennemi na bino te bino ozo benga ennemi mais président na bino ozo benga partenaire ndeko na ye bazo kanga ba photo basimbani oyo Kabila banga ko sala ngoto lobaki soit disant étranger abanga bino ba congolais sala ngote mais ndeko na bino asali ngo mais zo la bino déjà ce qu'on a koufi y a rien qui va changer si maintenant déjà plus de 20 ans de ba konyoko la bino ils ont déjà planifié ça schéma au mona nani o musu James Wazagi azako yak pepa na biso ko mukonzi kuna pa kabarebe akosonga ko place wana o ba ko luka mutu musu sa komi wana la série continue maman et pas na biso to concentré ngana na la mal placé ya komona on dirait poto ba congolais ba destiné na bango na boko et on dit dépend na pays le Rwanda et ils dépendent na ba congolais ils dépendent na ba congolais dépendent na ba tout mon côté souveraineté ya mboka nyusu ya ba bino moko na kati fozo mais bo pesa ka sort na bino pa Kagame to on dirait bango moni na Rwanda bazana bomengo mikolo ya makamunyoso mais non pour na kati ya Rwanda ezana ba congolais musu ba vivaka pe bongo bazo vepe kuna ba zairo baza kuna belé ba congolais baza kuna belé yende politique na yeme biso to zande Congo na soto cha biso to ke luka bango poto comme président de la République poto zo ba poste ce que biso to ke kuna te bango ba sani il n'a rien à voir. C'est Félix Tshisekedi mutazo sala makamé so biso to retrouver le loke to zala en prise pe na kata prison na kata mboka na biso moko pourtant Ruberwa a sali déjà plus de 15 ans na poste ministre de décentralisation. Est-ce que mboka ni zala ndengwana ba remanyaka ete banda sera Kabila ti lelo est-ce que toi tu trouves ça normal il a joué la sous azora azo la ngopo ebike muto azala pouvoir bango mbache arolobane IOT siko yoso luka nini changer maman congolais fatele maloko la congolais lokola na zongi pa ndeko nanga ba congolais na ba congolaise na zongi congolais siko na minute oyo nazawa lokola observateur mais nakopesa obingako omone bato bazolela mama fayulu bazo finga e ba sala boy oyika pona tikali congolais poso nga na appartenir na parti moko politique na ebine na ko bundisa bandeko bien bakimi batiki makamonyo tout parce que nga pe nazala ba photo na bango ya négatif ebele ko banana président famille boy président c'est eze tale belé ya batu nyoso tout kaka ndemo mapostaka yo pozo li bango cheli bango yo bakisi na manteka ba humela to mono ke porter plainte ba yei bango nde ba fonctionnaire ba péré ce que bino ozo mono nde bango ba ce que likamba bimeli bino belé bo bangi oh que ce sont des faibles ah mulele fala zonga ba peuple congolais so balingai bazwa ba retenir quelque chose ya malamu na o tolobi lelo parce que tolobi mingi poto koma na suka ba koki retenir ni bako retenir ka ke ngande ko na bango churambo malemba tab 130 kg 2 mètres de taille na zongeli bango ça peut vantare maman vantare awa na sema mukile wande basala ka nyoso na lola kuna vantare ya la te lola kuna ezaka kuyembela nzambe nyoso la sawa kitoko voiture tout autre kaka na sia kuna loko ezate akumba makaka non Popol Mpasula ba ki vantare le Popol Mpasula mwana wana pa zo banga ba combattant Popol Mpasula donc esali ke bato ba retenir passage na ngezali ke nazongeli bandeko nanga ba congolais na lingite to kota na amalgame wana moi je crois que bato bazako kanisa mode ya kofinga na eza bien OK bandaki déjà likolo yango lele et dégénérer bo eza bien te de toi il faut total la Congo toza na kati souci ya ba congolais na ba le Congo et les congolais souci wana soto koti yango po tango ba violer bana wana oyo moni na Ituri wana bana wana basali ni po ba violer bango bana wana bazo mériter passe ya ndenge wana pona nini bazo mériter kaka po baza ba congolais yango bazo mériter passe oyo ba congolaise pona nini ba mona passe et pourtant et puis Ituri bazo kufa mais ozo mona kisasa na siège nango président zo melane champagne yango no moni batu lokwa ba douche ba luba lokwa ba douche oyo kapanga il faut botala ba malamu ba luba wana na lobby comment c'est batu zo kufa président zo melane champagne avant na kir on dirait pour la quoi qui popo lobby ko colonité comme pas douche kapanga opesi ko kufa na Ituri ba mela champagne na kisasa siko yeko sala ke olezala na pona biso ba congolais pona ngai ba kinois biso pona biso kisasa nde Congo te to se tromper toza na amalgame moko ba congolais bazaka na poto nde ya koloka kisasa eza Congo te eza capitale ya Congo mais eza Congo te Congo ezali Ituri Bunya mbandaka c'est ça oyo etandi nde Congo mais ndenge ni côté monsieur liboko zo souffrir likolo zo sepela liso zo mona pasi linzaka zo beta maboko toza wa bande ko bokanisa ta proverbe oyo je crois que bande konanga il faut bosala
attention, tu as focalisé sur comment quand même sur le Congo, tu faire partir non pas Félix Tshisekedi, tu vas na Kabila. Pour qui dit Kabila, qui dit Félix. Bon le barato, tu dois benga na Kabila. Bon benga na Kabila tant que Félix azane ni poyem da sali banyo la bisobo. On va commencer par chasser l'homme que moi j'avais soutenu. Na pesa ke maboko na pesa ke to monter nyoso to ko monter mama. Pour to pesa ka flair ba image. Nto kaneza ki na ngomiti. Lelo yango na yego isa batuke lokolo ezaki lokuta to telema lokolo ba congolais to avancer to débarrasser na bato yo to zo venir meilleur parce que l'espoir est ali espoir est ba peuple congolais image oyo qui conseille na bandi oyo qui malamu et merci na muto azaki si ma caméra penda lelo o azaki na biso Gislem Masamba merci na yo ndenge penda ozala ki na biso elongo maître Chourambo mato comme na biso na sukati bandeko balandi opesi bango mbote yo za bongo bando tanga bande so ebele na jamano ati ba boka mabange belé te po ba olemba bana Belgique ba otuna soki ozana bana to balanga bité azo bala nde siko e pazo bota siko paza ko mbala ya bien ko balete mais ro da l'ombre monani mais ozo seka politika na lo babo na télévision po bakasa ko ndire so ndenge nini merci mingi na mama de 5 Maman de 5, yo tombola nganga na tombola yo. Carmel et Carmelia, Christine Mboma, Melvin Mboma na Luanda, Denisa Blessing na parlé. Bana Bruxelles, Emecha Mwanga, Miner Rabino ye. 20 ans à Mundele, Emecha Mwanga, qui vous sert solo. La femme en espèce, à BBC Fungula, mon konza maman na Louvière, je le confirme, Jipa Munene. Mbote Belé na yo. Joël Ramazani, Anifa Ramazani, Jean-Fefe Ramazani, Mbote Nabino partout Bozali, Nelly Beaufoy, Nassi Chamuna na Grenoble Mbote Belé, Mamika Kenza Mbote Belé, Washington. Washington azana nani na Allemagne, Washington grand prêtre. Nega olobini wa DG Kei. Lino Subonzembo, les vieux Uchu, Mbote mingi na surtout na yo lisu opesa nga micro maman nazana do makambeze be kongole ngana nazana kana ba solution ba ole lawana. Ba ole na bango pamba. Nazana ba solution makamnyo so ba le la raté. Aweza bitumba. La lutte continue. Kuna so be biso zate mutu abeti li kofi akota la bandeko. Te biso li kofi tozongisi. Biso bongo. Merci la bino so bolanda ki biso en tout cas bozino ya tuka mbote na opeli susu batunyo so balanda kana kati ya Diamanoir TV papier roi carte limitée formule suka boza toujours branché na Diamanoir. À très bientôt et bye. Gisele Umba Gisele Umba Nakolina na ya Diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diama